Oui. Ça fait plus de 20 ans que vous communiquez avec des gens morts. Oui, ça fait 26 ans maintenant que ça m'est arrivé, mais attention, hein, je suis pas née comme ça, j'ai pas grandi là-dedans du tout. Ça m'est arrivé brutalement, après la naissance de mon fils, 2 mois après, brutalement, comme une maladie en fait, comme une grippe qui vous tombe dessus. Et alors avant, il faut vous dire quand même qu'avant, je n'ai jamais pensé à ça ne m'intéressait pas, je n'ai pas eu d'intérêt pour la chose et aussi je n'y croyais pas. Voilà, donc c'est simple. Les morts ne sont pas morts. Mondele na motuna ebiki bakufi bakufate. Po ba yebiso lingwe bakufi bakufate. Ko mona ma bebele esiko comprendre ki bakufi bakufate. Ba oyoka yo. Ba osalisa yo. Ya ba biso toza. Tozali pe to bando jalisa makakaka. Po to yebi nzela ni to jali po na to jalisa maka. Na ML Congo bambote mbote hein toza na pouvoir na maboko na biso bola muka bato babomaka biso baza sous na pouvoir te à part côté la biso ba poison ba komi na suka bolongola ko banga bana mama Congo bolongola ko banga ezala te soki obangi ba kolekisa yo ba poisson ki na koboma bato boni bato bobomaki bazongi milimo wana eba no sala biluka trouble kaka balokoso ozalaki kozela biso epai bomesana kozela tochange tokomi na bokoko bokolanda baril ya pétrole. D'un autre côté, il y a tout un courant de pensée qui prétend qu'il y a une vie après la mort, que nous retournons auprès de nos êtres chers. Vu sous cet angle, l'homme renaît perpétuellement. Qu'y a-t-il de plus plaisant? Chacun de nous aimerait croire qu'il en est ainsi. Deuxième fois na mokili na loposo pambate première fois na yaki na mama ki pavita batumbaki moto ayaki le 26 juin 1706 et batumbaki mama ki pavita na mwana na Mukongo nde mwana wana vuluzi kimbangu nde mama ki pavita tombolaki mwana likolo baki mwana bobominga na ye akozonga yende vuluzi kimbangu basikisa ki kimpavita kimpavita zali. Les morts ne sont pas morts, c'est pourquoi nous sommes venus honorer la mémoire de nos ancêtres, que leur esprit partout où ils se trouvent dans les 4 coins de la terre viennent et bénissent tous les Banakong, dans les 4 coins du monde où nous sommes tous dispersés, que tous les esprits de nos ancêtres qui ont été déportés, que tous les esprits de nos ancêtres qui ont souffert par tant de malheurs et de martyrs, nous, les Banakong, où nous sommes de nous coloniser, nous venons récupérer notre droit. Ce soir, la flamme de Mama Kimpavita va brûler ici, Nakatia Bruxelles. Il faut savoir que la terre n'a pas été créée telle que nous le voyons. La terre obéit. Mabele Tosaka. Au moins, on ne voyez pas lorsque vous allez faire on prend le verre. Les boissons prenez. La terre va boire. On parle des esprits ancestrales. Et enregistrer votre dot. Vous voyez. ozalaki kozela biso epai bomesana kozela tochange tokomi na bokoko bokolanda baril ya pétrole. L'homme peut-il se réincarner? Y a-t-il une vie après la mort? Ce jeune garçon en est de toute évidence persuadé. Bonjour, je m'appelle Cameron. Cameron se souvient avoir grandi dans une vie antérieure sur la petite île écossaise de Barra, à plus de 400 km au large de Glasgow, où il habite actuellement. J'habitais dans une maison blanche avec ma mère, mon père et mes 3 frères et sœurs. Mondela ebisa ba africain laisser les morts. Bon litika ba kufi na bino ba potana. Allez, kotisa ba africain na motuna ba onde tika ke.
tika bato ketala tata na bino na cimetière asika kufa ketala tata mwasi no mama na yo koko na yo ya na oleki na yo mwana na yo balobi ko déranger bato bakufa te bakufa na bango. Mais Mondela lobi, les morts ne sont pas morts. Est-ce que le peuple africain oyoki yango? Non, il y a ayokaka de balobani laisser les morts enterrer les morts. Il y a yebiwana. Ata Mondele mtayela ka phrase wana, mais to Mondele oya ko changer yango, il y a zakonate. Ya zakunate ya tikelika na o Mondele siko ozapena baboka bapoto ozomona koma Mondela osalela koma Mondela osalela kiboye bo partager bo winda ya kana ya Kongo bango yamonde makanisi ya sita yamonde zela ya bankoko uyuza dibisu ya solo. Actuellement, j'essaie ici à Kibangu et je t'ai choisi ensuite. Nous sommes un grand peuple, le peuple de Nzembe. Ne l'oubliez jamais. Actuellement, j'essaie ici à Kibangu et je t'ai choisi ensuite. Nous sommes un grand peuple, le peuple de Nzembe. Ne l'oubliez jamais. Bakoko pe bakokololo batalisa mais bazwa bachango na lopoto la nature même nous enseigne. Ndeko liker, ndeko partager. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.